MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingami bande oba bolingo na bimaki. C'était prévu na côté la vidéo 10 vidéos lelo mais dommage. Je crois qu'on a clôturé vidéo pour dimanche à l'élo le 11 janvier. Chez moi il est 22h. Hein. Bon, na bika on a Congo parce que comme il est déjà 11h parce que tout ça dans 11h à Boutoué 23h pour toi on a une heure de décalage France Belgique bref. De toutes les façons, les Congolais vont avec Voloko. Ils vont na ba TikTok, na ba réseaux sociaux. On a 5 heures, mais 2 heures. Ils vont na TikTok. Et mes frères et sœurs, Yaya, Nzamba tindo na mokili oyo na tina. Dieu t'a envoyé sous la terre, sous le soleil, sur la terre, pour un but, pour un objectif. Ok? Kolingate oya na mokila bato betanzadi. Oui, binzadi. Kolingate et Paul Aoloba et nazo beta teleko la batan l'air. De son a niki liko fiko, faut se rassurer que non est zoui. De yoro le kana mokila batute, on dirait au beta eka à tour. Pourquoi? Parce que bato moro boye, ba cibla ki et puis du coup, ba zio na piège na bango. O yonde jibier na bango tete ma ambwana te ya omoni bandeko to fungula bato misu esengo nange eza komona bato kokumisa nzambe par rapport ya ba vidéo nazo sala. C'est ça en fait donc l'objectif atteint parce que nzambe tango apesinga mission apesanga passage à Actes des Apôtres chapitre 26. Je crois ba lecteur à Bible boyebi et bisika nzamba zolo bana Paul ke na tindio oui, nous fungula bato misu, peuple misu. Et nde musalonga nazo sala. Yeso fungula miso ba avec les nyonso te soki yo misu na yo fungwa mite to na pesa ko kanda etali yo ba o ba kozwa ngolu ba kobika nzamba zwi lokumu. Yeso asekwisaka ba we nyonso te. Tango asekwa asekwisaka ba we mais nyonso te ba sekwa ka OK? Voilà, so yo tika na kunda ba ko bima na kata kunda nzamba zwi lokumu. La famille période moko plus ou moins 7 ans passés. Plus ou moins 7-8 ans passés avant confinement. Ils en a passé en moko comme le système ba code to boya otanga ba komba. Ils en a passé en moko à salaire émission je crois ils en a casaré mason na bosanité télévision. Il y a France, otaki sasa ki alobara mambo bima na nzoto. Bon, ba passer révélé ba loba mambo bima na nzoto za lango sur bomba maté. Ba on ba bima na banzoto. Ba bima na banzoto et nayoka passer tato Mamadou Karembier alobi eza na YouTube. Aloba ngo boy na vidéo na émission alobi ngana bima na nzoto na ngapona ke sama mambo malamu. Wando sona nani na ebité. Yo bima na nzoto pona ko kende soko loka soko sala soki nini bref bandeko babima na nzoto différence ya c'est vrai ba justifier kango et na bandenge na bango kande na bisa bino bazana ba rise OK alors makomi à tordre ngo so tangi na bible nzambe bato yo nzambe bato ba esprit na bango ebima pour une mission de Dieu. C'était l'esprit de l'Éternel ou encore c'était la main de Dieu lui-même nde mutu abandaki ko mema bango en extase. OK ezate ke yemoko du coup azui abimi na nzoto non. Alors ezate ma obima na nzoto te na otarde wana te tata oyo Nabi passer Marcelo Bétaré Babordi, Rémi passer Marcelo. Tellement que la chair, c'est de l'occultisme, c'est de l'occultisme, c'est de l'occultisme. Bétaré Massasi. Tato abimara nanzoto wana. Oazala na kisasa se retrouver na Côte d'Ivoire. Tata wana bato ba ebi, to ba reconnaître nani beaucoup vérifier information protocole nae
amonaka ye to pas surprenaka ye une fois za kotia makila na kati ya Sainte-Seine menga le sang na Sainte-Seine ezaki ki raison to pe cause ya départ ya tata wana omususu na otanga kombo te mpona kopesa indice. Allez-y comprendre l'église bozokende baraka mugisho ase apesa mama moko seringue na makila mwana sope makila esilaki na hôpital yebisa makila oyebisa badocteur bazongisa makila oyo eleka na batelevizio bato bele na kisasa bayebi makambo e bakonzi ya mboka bazotala biloko ya bongo enketa mpe motu te basala ye mpe eloko te apres boluka kongo ebonga na bakambi ya motindo bato bele bayebi lisolo bapase bamoko injecte bato makila physiquement to mpe koutilize bamakila na baservice makila ya makila le sang na baservice ya soki nayebi te nabengi yango sacerdotal prophétique we eva tata wana moto ordre de Melkisedek abebisi bana bagene ebele akoti bagene ebele na misala na bango ya butu wana pire vieillard prophète oyo deux fois ya limité na bete na bino lisolo balingaka balia jeune moko boye peti wana aza prophète nzambe asalaka na ye ngolu makambo ekendaka nango bien kaka nde bakosaka bango basitaka bameme na loyenga akende kuna bakende so mpe koconnecte ye après avoir Dieu merci après avoir réalisé que oya bonzambe te camarade na ye moko amema ye epa mosali na nzambe moko nayebi nde bisika yenda koconfesse bandeko garçon azala mpenza na porte ya liwa akweya de 12h ti minuit alamuka te heureusement moto abandi obondela mpona ya motema monene mosusu 1h de temps 2h asundoli ye bake kotia soki na morgue soki na hôpital soki wapi alamuka nde explike makambo amonaka bango mibale bazoyebisa ye omoni eloko osali eza erreur grave okosala te non on voulait juste t'aider biso nga toyede yo kaka metala yo oke kosala bêtise oyo Dieu merci garçon wana lelo prophète wana jeune prophète wana lelo azali bayebisaka akende kosopa bamakila na bacarrefour likambo na makila soki ya bababa soki ya bapigeon soki ya basoso soki ya banyama nini so ya biloko nini na bacarrefour baeglise ya nzambe baeglise na nzambe mama moko apesi nga témoignage alobi mama nga na ndosambela na église wana mwana wana okende école de dimanche ma fille azala na don ya rêve ya vision moko mosusu ayebisi nga mama na loti na église place tosalaka école de dimanche na ekodim bazokunda mutu amobimba bazokunda ye wana ndoto wana ezali tellement somo tellement effrayant esi eleka kala parce que bakindoki na bango bino nde peut-être na bakisi bato ebele nde baodécouvrir yango lelo eza makambo lelo te babandi makambo ntongo babandi yango kala mpenza kala bakota na kata masolo mwana lelo akolia comme déjà jeune fille ayebisaka toujours mama bango mama ces rêves là c'est comme quelque chose ya lobby ezongela nga air nyonso soki nakanisi yango esala nga somo nde nalingi nameka kobetela bino lisolo en fait kopesa bino témoignage to mpe koexplike bino bapratique ya kokunda bato baservice wana en fait bapratique wana bapaster mingi oyo bakoti masolo basala yango na baeglise mpona foule kokunda bato na chair kokunda moto liboso ya église boyoka ngo nanu te moni bachair bomonaka ya baeglise wana nde ebele wana bakunda bato na se botuna bakoyebisa bino wi ya soki tembe kota mabondeli bondela nzambe arevele yo bakunda bato e nakoexplike bino na video elandi mosala nango ezaka nini. Imagine mwana lota amona tanga yebisi mama na bango esali mama somo bandana mama pekisa mwana kenda sute protocole amona azotia makila na Sainte-Seine bokende kotuna makambo bakoyebisa bino eyo ya solo
mais tellement bandi mebele bayebi bayoka, mais tellement baza envoûté aveuglé. Ba olamba bino ka ba lwashi bino brene le kina bo on était zaï na ngolote. Mais maman passeur ki no sa ki ndumba na Côte d'Ivoire tina kata ba boîte de nuit ko bina. Andimisa bandimikeza. Et mbote balinga mi bande ko ba bolingo tozo continuer ba pratique ya mabina kati ya mangomba. Acte 26 verset 17. Ndamba ebisi Paul. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. La famille, c'est le message que Dieu m'a donné. Dans Nzamba Tindingai, apesa ngai révélation tope mission ya ofungola bato miso esengo na ngai ezali tant na mona bato ko témoigner que mama ba message ezopesa ezofungola biso miso nalobaka na bato kokende église eza mabe te kose confier na mosali na nzambe eza mabe te mais yaya tozo vivre temps de la fin temps ya ivre na bleu Matthieu 24 et latin nzoto ba prophète ba pasteur mingi tozomona baza basali ya Matthieu 24 le veut dire il y a temps de la fin ba prophète en Guangzhou ba prophète à Chine veut dire ba fake ba faux avec F monene. Faites très attention. Ba kende église te parce que pasteur aza vie na yo, ba kende église te parce que aza tata bota yo, ba kende église te parce que azali soki yana bino quartier, ba kende église te parce que aza master na yo, parce que église ezali esika oyo ekoki kobongisa vie ya mutu to comme ko baby sa vie ya mutu. So inzamba aza wana en tout cas ezali esika ya lipamboli, mais si Dieu n'y est pas esika ya malédiction. Salomon tongi temple tanga sambeli alobi na nzambe boy. À chaque fois peuple ko sambela ko belela yawe nzambe na esika yoka lo sambo na bango. Bible zoloba Daniel abana ko sambela 3 fois na mokolo na kati ya Babylone na captivité, mais fenêtre à chambre na e banda ko zala ouvert na direction ya Jérusalem. Bisika temple ezalaki parce que malobe bimaka kuna ke mutako tombola mongongo na we esika yokaye ya omoni nzamba bana yoka ba prière à Daniel ya église et siko ko bongisa vino tout comme eze siko ko bebisa vina yo ba église nzamba za e bongisa pe ba via batu to loba te ke nyonso za mabe mais pona ko yeba ya malamu to pona mona bato ya mama siko na za malamu to ke l'église nini ya sambela. Les problèmes avec vous, vous êtes trop bafénéants. Bino bolingi ma nyonso basala bino. Yanet bandimi bazala na poto ba chrétien ya poto. Bango bazalaka azana prophète mona kongo tindela ba mo mikolo nyonso ko tela ba mabondeli ya matela ba ngomba. Ye ko toza ko lia semoule. Du lundi à dimanche. Nini ba masangani ba poto ba melaka. Ba masangani ba poto ba melaka. Kopo nde kopo. Molia musuni. Mikolo nyonso. Ana temps ko genete. Attends ko prier. Nzambe te tala. Tu dois développer l'intimité personnelle ya yo na nzambe. Na molimo mo santo, c'est très important. Tu sais quoi? Na o choqué yo. Ozo pasteur. Ya bien pe. Ana bon nzambe. Ata matele ngomba di 1er au 30. Au pesi bo offrande ba sacrifice. Il y a de ces choses-là dans ta vie. Nzamba o sala te tant que yo moko opposé ba acte. Je suis passé par là t'en as à comprendre. Ndem to sali ke lelo nazalo nazali. Na zala peneti yo. Yo ko tout muso bien. Na bana pe osambela 5 minutes ya pamba. Kotanga Bible ya pas ya difficile ya rare. Après na bani malembe. À toi comprendre te. Tout pour comprendre te sambe le mouvement santo songayo. Nzambe. Et Josué 1:8 le bien. Et ce livre de l'homme selon de ta bouche médite les jours et nuits. Na tongo Nzambe.
pambola na osenga mulungu na sunga makombi na otanga na comprendre ofungoli chapitre ata moko malembo méditer na pokwa ka ndingo na pose bana kobota avec l'aide du Saint-Esprit bana comprendre taisa bat bakenda classe ya malonga penza te mais avec l'aide du Saint-Esprit azotanga la Bible a comprendre pas expliquer malamu penza malamu grâce à mulungu mosanto misuni kofungwama yaya développer intimité na Nzambe zo ranta koluka Nzambe yo moko ya kosambela chrétien normal à cause ça la une semaine de lundi à dimanche à liaka kakata ata demi-journée à pamba ya jeûne ils allaient rater de yo pour gêner il faut la le 25 le décembre attends doit kota mabondeli ou encore faut passer à l'obakeno kota mabondeli to peut ozana jeûne et prière de toi-même mais ozomi benga chrétien siko oza ble tendeni ofinga tendeni tamba o dénoncer ba mamba boy parce que yo nyonso mona non normal pona yo nyonso za bien nzamba fungolo miso plus tu vas prier moto ke banda kopela mafuta so ekangami na malili ekangami so yu bachango na moto salane e yando kaka chaleur wane osalake ça va t'éclairer et au fungolo miso et au fungolo badon sensibiliser molimo na yo okoma comprendre mambo bele ozana bezo sambela te il suffit ka otali mwangolo nzamba mo sabiso ba misuso. Des fois, je n'ai pas besoin de prier. Rien que la façon de prophétiser d'une personne, je peux comprendre que oh yo, nous embêté. Car forme mon toi télémé liboso a télémé ka télémé a lobate ka ndinga télémé je peux comprendre que ah malungi ça que et ça va grâce à masala. Parce qu'il faut développer en gros. Nzamba linga ba fainéante ya. So ça serena nzamba ta oza jamais serena yo. Des fois apprendre à développer intimité na nzambe na molimo mosantu très important. Yo moko soit fait banoromata posé banoromata ya oluka nzambe ya kosambela c'est comme ça. On va découvrir mambo belé nzambe on révéler mambo belé nzambe otali so mambo belé. Bref, dans la pratique à rolo na mutu na ba église. Et belé ba utiliser appel baniama. Oka taba mon place cher était les maka na se wana ebele bakunda biluba nyama place wana taba wana za mutu au fait taba wana za mutu ya sacrifice humain sikuelo onini oleka ba ça cérémonie bon ça cérémonie et puis bakundi tabana ya otala tant ba okunda taba au kufa n'est-ce pas au pola tant au pola ba kusu ba koyebele nde yango wana full église na bat baza esiko bat balingara ndengo wana mo ba église bat baza 20,000 membres 100,000 membres 10,000 membres de bisika bat balinga ko kende ba église bat baza 10 15 20 te kuna nzamba zate na lobby esiko église a 10,000 membres pasteur au solo suivi. J'ai un jeune frère, un jeune de gomo mobile ya comme là na TikTok a un problème na mega orienté ko sunga e ko ide. Azana likabwe par rapport ya ndenge nzamba tsa mona muto grâce. Abengami azala politicien lobby. Et ya mukete ya pa mpambate. Bref, moi na kota na ba détails ezate c'est un jeune. Na ebisa ngomso epsi siko pasteur na yo ozota ko solane mambo tabi biso ba église ba pasteur ya bato bele eza mo passe par exemple moi na tanga kombo église keneza te bon eza na on peut m'abete parce que to kene tozonga le pauvre pasteur il va faire quoi bino boza 50,000 siko olandelana na kotika nani c'est ça bino bolingi place bat baza et belé place bat baza mokete kuna nzamba zate généralement sur 100% na lobité que l'église bat basé belé nzamba cause à la tête l'église bat basé belé non j'ai pas dit ça sur 100% ba église ya ba foulé 99,9 mingi nzamba za na été je peux te prouver ça dans la Bible il est écrit dans Matthieu combien déjà et entrer par la porte étroite car large est la porte spatiale le chemin qui mène à la perdition et belé bakota. Mais resserrer les chemins où me marana vie mingi te bakotaka place bo moyezali bato belete bayaka pourquoi
parce que nzoto esepelaka na makambo ya nzoto. Siko bisika molimo ezo agir, rigueur ezali, bonzambe ezali, bosanto ezali, bato bele bakosepela te, bakozala à l'aise te, akosepela kuna etuta na ye. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant.
Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.